Tout va bien. Tout va bien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, en 2021, nous n'avons jamais parce qu'il y a des ambassadrices. Ok. Il faut quand même tous aller comment Ah oui, merci beaucoup. Naza prophétesse Michael, Fabio Lambemba. Je suis de la famille des papas tonton, Toto Kivu, la Josaphat. Naza 4e fille, Tobotami 9, Kande Naluba Ernyoso. Naza mwana oyo, fille oyo, Nzambe abengi, pona koya ko panza sango na ye partout. Ole kena panza sango ilo kuma comme na ko panza sango yankolo Yesu Masia. Donc naza prophétesse, naza wana Kinshasa Congo pour le peuple de Dieu nyonso. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons infiniment un grand merci parce que tu es merveilleux. Yahweh, moment où tu kabelio, bon Zambé na yo demeuré kat nabiso du début jusqu'à la fin. Yo za la conducteur, y a ba question nabiso, réponse nabiso Père et où tu bobelé pa na yo. Tikete sagesse, paix, intelligence et travail qui kat na Salomo et le kanako travail nabiso longo, aux la parapluie paix nangonga nyonso to za longo na papa dadi, puissance na yo et za nabiso ensemble na kombo na Yesu. Amen. Merci papa Dadi. Papa Langa est chrétien. Ok. Asa diacre, l'église a fait pas comme Zambé malade. Ok. Asa premier diacre. Et maman Langa asa na comité à soutien. Bayaya Langa bazape basali na Nzambe, bayembi na itonga na nkolo. Ok. Donc na botami na famille chrétien. Et puis au Christ et là tinga na makila et uta na libumu mama des gens Nzambe à la tisaki puis na bimina yango. OK. Donc Nzambe a benginga yenda komisanga prophétesse. Nazala ki prophétesse te na botamaki Michael. Nzambe nda benginga a komisinga prophétesse depuis l'année 2016. OK. Le 4 décembre 2016. Isaac Mukolo ya appel nanga. Oui, na botam na kombo Michael. Ndenge ga na lobaka Ernyoso keno. Nzambe a bengi nga na nzela ko bota nanga. OK. Na bota ki Adonai. Et na moni ba merveille Nzambe sans frontières na ko bota ya Adonai. OK. Yango Bible zo taxe biso ki bana bazali pamboli ko utabobeli pa na Nzambe. OK. Et sengé na biso te to négliger zemi to pe mwana. To boaka te parce que ebité na nzela ko bota wana nini ko zwa. Na linga kina longola zemi Adonai. OK. Conseil pe ya kina longola. Nzo kande na kina longola bénédiction. Parce que nyonso et ça la maka is azarté. Donc obota na ngande memelenga grâce au epela et monana na miso na bato isa na nzela ko bota. Tang na boti avant que na bota déjà nzamba zaki ko benganga. Na lobaka na zaki mombeli masanga mwana mabe. Soki ba boti moko baloki ke mwana bango za camarade na fo ba peksa yo. OK. Donc nazaki mwana mabe. Mais Dieu m'a fait grâce. Nzamba salo grâce. OK. Ya tina te ezana tina. Mutu musa kolobake ah mutu azabo aza sans valeur. Zokande nzamba bombele ba valeur rebelle. OK. Ndenge moko nzamba bombele kinga ba valeur rebelle abengi nga na kobota nanga ko bota na boti Adonai ezalaki entre la vie et la mort. Mais sauf que Nzambe azakaka Nzambe. Nde Nzambe asalinga ngolu na bo Nzambe na ye lelo na koma mosal na Nzambe comme prophétesse. Tant Nzambe abenginga ayebisinga yi okozala kitalatala o mokili kotalela elongi. Nzambe ayebisinga okomona okoyoka okobondela pona bato okozala exemple Nzambe apesaki nga tango abenga liboso ayebisinga je suis le Dieu d'Abraham. OK. Après ayebisinga lobi Nzambo ya tambola kina Aidi na bala na Edaus ayiko tambola pe na yo. Amen. Donc Nzambe nde na ba formule ya bon Nzambe na ba activation ya bon Nzambe na ba connexion na yenda connectanga lelo naza prophétesse ou Nzamba salanga grâce na solo la kana Nzambe et puis na mona ka Nzambe et puis na solo la kana ba ange na yebi ba secret oyo ke sala ka biso to zala na visa passeport na yebi ba secret
oyo esalaka biso tozala na alliance na Nzambe. Ok. Nayebi ba secret oyo ezosala biso keno toloba maloba na biso pa na Nzambe pe Nzambe ayoka. Voilà. Naza na ba secret moi ebele ba étude ebele Nzambe asalisanga. Ayebisaki nga nazolakisa makambo po kende kopanza yango partout na monde po mokili bayeba lolenge nini bakomi batela po bakota lola. Ok. Ayebisi nga nyonso ya mokili ezali pamba. Ekoleka. Mais liloba na ngai ekotikala seko na seko. Amen. Amen. Et loko Nzambe apesina comme mission eza pona ko prêcher sur la bonne conduite. Na te akate muta pambola malobi muta koma na bolobi mais na te akamuta na richesse o babengi yango liloba na Nzambe et puis bokonza likolo. Yango nde vraiment eza maloba oyo Nzambe apesanga ya motuya. Naza fi oyo nazake nalinga kutu babenga nga fi babenga ka mama Mikael. Oh Mikael. Oui, nalinga tu babenga nga fi. Naza mama oyo Nzambe asalinga grâce. Quand mususu na banzelanga na tambolaki na kore pe kozala na ba moité. Merci papa Dadi. Eh oui, mingi baza na appel ya Nzambe mais bakangami na mutambu ya Satana. Ok. Tant mususu nga nazwaki grâce Nzambe abateli ngai na kufite. Mais mingi pe bakufi na grâce. Yango tonto lobaki mwa nelaka kufaka teza lokuta. Mwa nelaka kufaka. Voilà. Pe belaka bilaka pekei. Soki oyebi ko comprendre appel à Nzambe te. Parce que nga nazaki ko comprendre que Nzambe obenganga. Mais nazaki omona ambiance eleki. Ok. Vie eleki, masanga eleki. Nandolo bangai ata na bali pasteur na komela kaka masanga. Même si vous avez yo na ngai soki Nzambe alingi to yokani. Faut mulangiza pembe. Mais sauf que Nzambe alongolanga ba posa nyonso. Amen. Maintenant oyebisa mutu moko oyo aza na appel à Nzambe. Yaka parce que Nzambe opesa confiance. Ok. Ezazarte. Nzambe opesa confiance ya kokamba millions de personnes. Ezazarte ko négliger te parce que mutu mutolo ba ke Nzambe obatela pona na grâce na ye. Ceux qui ne sont pas battus là, pour nous baler mon loto bakufa. Fallait bakufa te. Mais Nzambe permettre à nous pour la gloire nisani et mimonisa. Ah oui, merci. Tant que nous avons une ambiance nanga, nous avons là l'ordinateur nanga pembe na moto. Donc attends na kena la petite sœur nanga bi ke fatilanga. Non c'est que la mina yo, non c'est simba mina yo liloba na Nzambe. Donc nando comprendre te na bande ko sepela ce qui yemba attends na kwiti. Faut il la pembe na mutu nanga. Maintenant pour na comprendre que blaka na Nzambe za kati nanga. Na 2013, on a papa la moloto na kufite. OK. Papa la moloto a visiter ngana ndako zaki na 2 heures. Mukolo na okende Angola. Donc ezaki par vision. Na lali. OK. Na qui porte beti. OK. Une fois, 2 fois, 3e fois na kenda fungola boye. Papa la moloto. OK. Ezaki par vision. OK, OK. Tant na yembe la porte ce qu'on a kamwe et puis na sepeli. Ayebisi na kotanga na kati. Na kotisi. Ayebisi na tovanda. Tovanda ayebisi na Nzambe atindi biso epai na yo. Batanga kombo Nzambe pamba te. OK. Comme la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. De Dieu. Soki azaki na bonzambe te. Nzambe alingaka otindi pananga te. OK. Eza batu musu balobaki oh na mona papa. Papa c'est-à-dire pasteur. Oh na mona pasteur. Mais kati na ya mnoko na yo yokaki kombo na Nzambe bimaki. OK. Batanga kombo Nzambe pamba te mais ya pronosaki. Que Nzambe atindi biso epai na yo. To yako yemba ko lobi mo pona moko azokota na mboka nelaka. Soki azaki ya Nzambe te parce que bilaka oya loba elanga yango lelo ko kisama. OK. Mais mosali na Nzambe pe mususu ayepe bona bomoto na kombo na Nzambe mazani pe ya Nzambe te. OK. Mais na confirma kango que papa Alain azalaki mosali na Nzambe pourquoi parce que tant na zwaka ba visitation divine mususu ko mona Nzambe ndeti awa na Congo na 2018 Nzambe na moi ayaki na Alain Moloto. Et puis Alain Moloto azalaki na ba baladeur ya minyane wana te qu'on ya pembe na bazin ayako beta senta oyemba. Na mona ke na te tant Nzambe bisinga tala mutu wana oyebiye tant na tali bo na ko rideau elongwe na mona Alain Moloto. OK. Alain Moloto abaluki atalinga seki azongisi elongi.
continuer qui beta adoration et qui koyemba te mais et qui moi sentiment besoin beta ba mélodie mo ya bien kaka pendant que tu es là nzambe ya beta. OK. Donc c'est un peu ça na kokolo ba pour na papa la moloto donc azaki ya nzambe. Voilà. Nebi ke nzambe ya ka ko panza te mais ka ko sangisa. OK. D'abord na loba kenga sona kenanda kwa bato ka buimba mona banjo ko loba makam non voilà instruction dans nzambe pesa ngango. Nga nazwa cours ya prophétie spirituellement. Na ko mona likambo no lelo na yebiso te mais na prier pour nango. OK. Prier nango pour jour na yebiso. Na préparer déjà motema no na kombo na Yesu Christ. OK. Au mona ke oko yambango penza na kimia nyonso et au causer problème te. Donc ce qui na ke na ndako abato. Ata na moni likambo wana ya ndenge nini. Ce qui nzamba singa ko lobate na lobate. Mais na oyeba prière ni non pesa bino tant vous comprendre nga na la prière une orientation na pesa bino bo comprendre que mami kala mona ki bo mona donc eza na ba couple et beleza ba délivrance musu na sala ya sorcellerie na sali délivrance Satan accueilli en côté ici envoûtement papa mais tant ba ya pa nanga na zongi si bango na bomoko na bonde no liboso nzambe na préparer bango mon akeno bango so baza d'accord et puis moi na joui délivrance donc na kenda kala ba couple te d'abord na kenda pe mingi te ba tout so ba yepa nanga na sala te ke ba tout ba yepa nanga ba panza na te on nzambe o ya benganga na ebindeni azaka kanda donc prophétie et panzaka te mesangisaka et memaka isengo na ndako jamais na oya papa na lobi makamsu na ki papa mama te. D'abord, moi, si on a yambi par dadi, so ena moi sinayo, ce qui yo permettre nga, na loba makam na miso moi sinayo, wana na loba, mais avant na loba, moi sino fabi manano. Oh, mais comment ka mbala moi on dit au pote. Ndenge nzamba enseignanga, na déontologie pastorale. Na ko monora bolanzela maman, on a un esprit de mort. OK. Na ko soigner moral na yo parce que au ko yo kango be piso vertige, au ko ça l'accident. Na ko soigner le moral na yo soit prière on a pesa yo comprendre nini nga na lobeli. OK. Donc eloko étude nga na zona sala 6 mois na bimate na kenda wenzete nzamba zo ko enseigner nga. Yemo nzambe. OK. Azaki il y a presque chaque jour pour que na koma parce que na vendre na makolo pasteur mon côté pendant que na théâtre pendant que na lobaka. OK. Mais mon père spirituel c'est Tambulukoki. Okay. Mais na vanda pembe na été pendant 2 mois pendant 6 mois té. Mais nzamba vantsanga 6 mois na bimate. C'est quoi à comment père spirituel non de nini? Ce qui na yaki Congo awa. Na yebaki apôtre té. OK. Mais nzamba la tsekangae na vision. Abi OK l'écoute na Tambulukoki na Kinshasa. OK. Tambulukoki azali mosal nanga. Iye muto ko bondela yo ou bana osala musala na yankolo. OK. Mais ngambo ko nazo consacré yo le na consacré qui peuple Israël. OK. Nde na yaki kokutana na apôtre na mona été mona ki par vision et puis na ye na beteli masolo ye soit ndenge na betela ye nde sala ke na za na apôtre ti lelo na za na apôtre. Prophétie était le comment que panzaka ti mais ememaka esengo. Voilà. Ememaka kimia parce que nzambe nda lobi na limite ke loko nzamba lobi ko panza bato. Non. Parce que nzambe soki aye yimo ba ko ba ke pasteur o katine bonzambe za o ko ba pe ke o yo katine bonzambe za te même mwasi o ko ba ka o kuta borgueil a pe sa prophétie n'orgueil so ko ko pe sa prophétie bon nzamba o longwa ni pembeno. OK. Nzamba o mela ka ni pembe na borgueilité ayebisanga mukoloka ko koma mapeka bonya longo pembeni. OK. Donc d'ailleurs on a pe sa prophétie o ko to solo là na consultation to na consulta bato ce qui n'a pas si ma casse na kokoya na se pe mawane koisanga na se donc na pesa prophétie malembera bonito solo là na oyebisa yo emoni boye omoni boye omoni boye